Bonjour, bonsoir, Nababonini, c'est la vérité universelle. Très à l'aise de vous retrouver partout. Vous êtes très à l'aise de vous retrouver encore une fois. Dans l'émission Nabino, le news de Joyce, le news de Joyce, c'est toujours Kawana pour nous Melabino. L'actualité, nous sommes à Natara pour nous Melabino, rien que la vérité. Awalo télé kakate. Je passe d'abord derrière la caméra. Je dis bonjour à mon caméraman Steve. Pourquoi pas dire bonjour à mon boss, à mon papa, maître John Simao. Bonjour à toi, Apo Manen, ombre noire, antivirus, Mona Soukayanzabe. Pourquoi pas dire bonjour à toi, Yayango, ma chauffeur à Mokonzi. Pourquoi pas dire bonjour à toi, Bruno Lubika Mbongo, ya propre pas na Mbongo à cette thèse à la raté. Pourquoi pas dire bonjour à toi, Golf Kisola, machine à Mbongo, machine à voter. Et voilà, aujourd'hui, dans les news de Dieu, en tout cas, dans Zalanga, mon côté, je reçois pour vous sympa. C'était par rapport à l'actualité, au les Canada, éviter à faire visa, à faire voyage. Et voilà, juste pour vous dire, abonnez-vous massivement à la Vérité Universelle TV. Ce que monsieur Koti, au partager, au liker, au commenter. Parce que de vérité universelle et zongeli ka ba mai nango ya sika et ko zongeli bino na analyse bien ba invité bien ba émission ya bien et voilà bino le ko bosa la kaka bo s'abonner ce que monsieur Koti bo partager bo liker bo commenter de bo mona toujours Joyce Touba na kata vérité universelle na kosenga ba mona Steve fongole la caméra na ba invité nanga bonjour samba. Bonjour. Comment vous allez, la santé? Oui, je vais bien, maintenant ça va quoi, je vais bien. Et voilà, vous comprenez déjà que nous sommes avec Sapa et on a quatre émissions à Bisso. Sapa est un moment où le monde entier, bana mokili moluba, où vraiment banda lisuko yo côté par rapport à l'actualité musicale et ça nous. Ben, Nazali, nous sommes dans le studio, nous sommes déjà le logo, pour les gens sur internet, les gens sur YouTube, donc on travaille, on a validé, on travaille. Dans le moment où vous avez travaillé, on peut ça qui va dans le monde, tu vas fan et vivre, ba fan na yo, on peut ça qui va. Na pesa ki bango? On peut ça qui va ni na moment où si na sala acoustique et betaki et ils en YouTube, mais na sala ki va d'Angleterre et qui single et pour na na studio quand on a connu ça la blue sika et voilà donc base là ba zolo sika kala mingi. À part nini obi osalela kiso single au salela kiso ezaki na kombo nini roi d'Angleterre wana oyembelaki nani Gauthier Bele ata na London. Voilà. Et ça se passe comment mais roi d'Angleterre apparemment il continue de toningaki musique ekoto bien si et souffrir de la promotion parce que on n'avait pas de moyens parce que producteur a la guitare c'est ça on a pas ça on a pas propre effort dans Bisomoro et le rôle a vraiment Bisomoro four au moulin et on a monique beti makasi tene bato balobaka. Voilà, ça peut être mon accueil aux acquis musiciens qui ne qu'est mené que son âme repose en paix au moment du travail qui va moment belé mais ça peut être comme on a moko ya bana ya wenge na komba hérité watanabe koyemba mais à la casquette na bino bana Victoria et les sort et ça qui bino non ça plaisir ça style soit comme on a déjà nous féliciter. Voilà. Parce que soit à côté d'un style l'ambition et ça bien parce que Wenge bima na style la Victoria Lesson. Voilà. Ah Wenge bima na style la Victoria. Mais oui, tant sur ça moi moqué. Donc ndenge ba tenir sur un grand journaliste moi comment na journal comment yango qui sert à jeter les rythmes dans la rue et les petits les Wenge l'ont ramassé. Tu comprends donc Wenge bima na rythme Victoria. Mais pas ni hier à péter style wana. Mais yo mona l'air au vandaki ozoyoka. Je te disais quoi ça quand nous mona le roi bino mona kata. Mais c'est très bien à continuer kaka ezara wana te à continuer ba style les alliés et belé la kata Victoria Lesson. OK. Et voilà le tour mais ko ba relation nini o yozo partager na Fally Ipupa moko ya ba star ya mboka na biso relation la bino zande poto la to la muki ba mo Fally apesi bino ba visa. Relation à grand frère et petit frère. Kaka. Depuis na bolingo. Mutako salonga aza mutu aza na bolingo. Donc aza na bolingo makasi. Et on ça les gestes. Visa au Fally Ipupa zweli bino par rapport ya Schengen. Donc ko yeba visa wana ezadi ya nini parce que babi na carrière nyonso ya musicale oyo sali vraiment faut qu'elle Paris non? Oui. C'est pour la première fois la visa. Et puis ce que tout le ngato yeba visa ngo ba pesi bino eza visa ya nini OK de sala nini na carte France. J'ai l'invitation, il y a star na biso Fally Ipupa.
invité ya na ye tous ala ensemble donc na concert et ya concert na ye biso zali wana to invité a ko benga biso tu embeta nzembo moko et puis tu sais pas bato puis c'est tout na concert na ba concert nyonso bozala ou bien na concert moko bozala ba concert nyonso koso ke ozonga to tika nalika mo non kozonga na otika la kona pona sala nini naza na makambo awa naza na famille awa na otika la pona sala nini ozonga na nga lokola eza ya 5 ans na okende kozonga so na osala misala na nga moko privé na kokende mais sikoyo nanu nakende mpona invitation bapesi biso après na kozonga kisasa toyebi kopeta stade de martyr stade de martyr nazala te mpona nini mais pourquoi tu peux être non moi stade de martyr yeba yo cholo te nga naza na capacité kopeta stade de martyr te musa star on a kopeta stade de martyr naza na capacité wana nanu te mais ba fali baza bano ba ila sima na tant mosu mpe na kobetaka yango mpe te obeta ezu te mais oui tant mosu na kobetaka yango te mais biso tozalaki bapremier bato babetaka stade de martyr na kester oyebi yango mais sikoyo peut-être mpona ya ngai moko peut-être na kobetaka yango te ozo comprendre donc tika na profiter na oyo ya fali tobeta na biso susu pour la deuxième fois voilà pour profiter na yo mo esalo bien oyo beta double stade de martyr na fali pour papa oyo ka subi lendo yo kaka série ya Kinshasa bien makasi du Cap la merveille tokozala wana tokosala pe a propagande on to bengisi ba bandeko nyonso ba warrior nyonso tout tokozala bongo na stade de martyr je crois les 10 dans les 11 voilà mais ba tusu ba lo ba bi ozo kumisa visa ngo pe makasi awa non tozokumisa visa te mais tozokumisa nde moto topesa ye bonheur na ye ntango aza vivant voilà donc nde balobaka balobaka nini kutulokango aimé non vivant yango na asali mpona biso aimé non vivant mais lelo tomoni Félix Wazekwa oyo mpe bali mpo bazwelaki 5 visa par rapport ya kotia vie maboko badir na ye ou bien façon ya kosengela merci pa na ye les gens se disent Félix Wazeka alekisi fallait pas que c'est bongo bon wana peut-être bato peut-être baza na mona cœur te mais faut balouer kutu geste oyo eza geste aloué donc so moto asala bolamu basalaka nini asengaka merci asengaka merci donc mokolo ya bongo asengi merci asengi merci na ndenge na ye wana oyo akumiseli c'est bien ya mabe te eza kuta na kati ya motema na ye eza na kati ya motema na ye abimisi ndenge ngai nazobimisa bamerci na kati ya motema na ngai ezokuta na kati ya cœur donc ezolasaki eza merci ya vérité voilà ça pas yo tomekoye ba projet non la musique ezani non ba projet d'abord que poto que doit accompagner artiste fali pour ba concert azanango si bozonga double stade de martyr ba projet non na kata musique na biso ezani ba projet zaka to sala banzembo ebima voilà bato balinga kobetisa biso ba concert tozonga na kobeta ba concert donc tozali ya pas de problème ba projet ali ba disque fi ma mingi parce que tokomi na temps ya ba tozwaka ba droit na biso convenablement soza na nzembo te ozwa droit ndenge nini est-ce que bino mokoti bovandaka bana Victoria Eleison nde bovandaka bongo botalaka na nyonso aucune kesara asala na kati ya musique atika baœuvre ebele mais pourquoi bokokaka kosangana te mpo botika toujours kombo ya viva na musique ekeli viva Victoria ndenge moko donc ezaka likambo ya bato oyo toza na bango na kati ya baorchestre donc bamosusu balingi bamosusu balingi te okoforce bato te donc ntina moko te donc et pour de toutes les façons soki mokolo orchestre akufi akendaka mpe na makambo na ye ata boforce bosalaka mambo na ndenge na bino bazobunda mais ekozala ndenge ntango ye moko azalaki te c'est comme ça non moto aza deja na banzela na ye kosangana ekomaka mwa mpasi mpo moto aza leader na ndenge na ye ya mobulu eza mpasi tokosangana tobeti esili mwana mbona bendana mais tokozala orchestre moko te
baki bo choka pe ba fan na bino bazana besoin avant da pe boye otala bino kin kesa azate mazota ya bino na concert bata bino tala ba tourner promesate ceux qui producteur la monani entre biso to lingana na biso entre biso to lingana na biso mais mutamutako no bangasi bembele baso bazana awa baso bazana ba poto baso bazana ba États-Unis donc biso tout est c'est comme côté mais c'est surtout série na biso baninga ngane surtout mingi bazana ba poto awa tozaka Guy Moller azali awa Eric Masudi sur Delis azana ngola nangai donc tout ça on a rappelé on rebête dans le machine de Guy Moller on rebête dans le machine dernièrement voilà tout ça on a et voilà, vous comprenez que nous sommes toujours avec Sampaio na kati émission na biso ande to ka koloba vérité lokuta ezakana esikate Sampaio zolo so tolobi totala ba stade de martyr o nyoso bandeko ba jeune o ba wutu ko beta so to pesa l'élection classement ou bien o ebisa biso stade de martyr nani o ezala meilleur parce que bino de vos ala batali boso beta stade de martyr ya Fali ya Ferré il y a Pasteur Moïse Mbie, il y a Félix Oazé, quoi, il y a Héritier Watanabe. Je peux dire, Stade Diana nous est la meilleure. Il y a bon, on sait bien. La petite musique qui tourne, peut-être bien. On sait bien. Il y a bien. Dans tout ça va. Il y a bien, bon, on va défendre. Là, on a un jeune, voilà. To bande kono bo sala la bo sala moko bazo signer ba stade aminene. Tu te dis quoi d'abord dans Otalaka? Là, il y a tant de bango, Monica Kogobeta. Est-ce que vous pouvez voir série mon bé? Série vous n'arrêtez pas qu'il n'y ait question. Oui, que vous pouvez voir banque ça va na carte. Succès on les cana. Ouais. Exact. Est-ce que tu en as biso? Voilà. Est-ce que tu en as biso? Biso tu nous sera imika, imika Dream Team de tout nous sera imika. Plein bateau. Oui. Mais baba imika besoin on peut ça me pied, non? Bon. Raphaël mais beaucoup zonga pe wana bo cheka. Ce qui te sangani biso surtout et tu peux taper Raphaël et non ma belle. Ce qui te sangani producteur à mon ami abengi baninga surtout abengi ba o bazana ba poto kuna o bazana ba États-Unis abengi o tozali awa et to sangani surtout promotion est bien to ne sango pour la victoire mais baza belé. C'est ça, voilà. C'est belé. Et voilà. Ba véritable nostalgie. Voilà. To koko kata vono ata nze momote ya kin kesare mena et c'est pour ça bana monotype et c'est pour ça ba abonné fidèle ya vérité universelle. Oui, msanga lero. Onge msanga lero. Yembela bana mondo ntiba sepe. Nazala kasoki na banzili kambwango mote ne kotinda ngai na misarata mabe naeba tawenze bate kaka banzazi nasomba yanga nzazi ha koma yanga ya nseku. Est-ce d'ailleurs pour préparer nzembo au beta bo yema na fali pour pas déjà na stade eza déjà ezali dans ce que vous dites d'accord c'est vous dites de répéter ezali banzembo za wana za okeza ba professionnel voilà ezali. Et voilà, tout ce qui est fait dans souka ya émission la biso, autant que quoi ben nous qui juste pour nous voir la vérité, le côté ça a des cicatrices. Tout ce qui est na biso déjà poto kabwana. Okoko ça bon na monde tsenini. Bana poto o bazo zela kokoma na bino. Ouais, base la biso premier na monter trop kutana et bon tout baya ba soutenir biso et ils ont bien mingi. Merci pour na bango. Voilà, est-ce que na poto ba zelo hein? Eza ma vie. Eza ka bon. Na singa bato to ba zela merci. Et voilà, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Je dis un grand merci. Nabino Nesbozakiwana pour Hollanda. Vérité universelle. Abonnez-vous massivement à l'émission Nabino, la chaîne Nabino, puis l'émission Nabino, ce que côté vous partagez, vous likez, vous commentez. Il y a un monde qui ça que vous savez qu'il y a des liboso, bambote na babino sbalingakayo, puis programme na yo, on répétera wapi. Ceux qui va besoin on va proposer wapi. Non, mikolo na répéter na kimpanza wa mais mikolo na kata na mikolo kimwa baba moi na kata déjà et parce qu'on est malade oui. Voilà. Les scolaires na zongeli ba répétition té mais na zo répéter kana ndaku pana ngamo na palais na quelques petits na kata kunda. Bon toujours préparer ma solo. Voilà. Voilà bambote na balinga kao. Mbote na batunyonso, mbote na batunyonso, j'adore lemba fumo ya Zélande
na kati ya Belgique Saminganga sina pesa ki bakombo awa Platini Luyeye Christian Mata Mathieu Matondo na kati ya France Bino surtout dans Ngabino. Donc je vous aime beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Et voilà, je dis encore merci derrière la caméra à toi Steve. Pourquoi pas dire merci à toi mon boss John Simao. Merci beaucoup à Bruno Lubika Mbongo ya propre. Na pesa Bruno Dika Bruno Bika. Bruno Lubika. Mbongo ya propre. Wana master ngai. Na pesa mbote ya trop. Merci beaucoup à toi Golf Kizola machine à Mbongo machine. Golf Kizola pe na pesa mbote. Tu pesa na Paris tu mets na maman. Je dis encore merci vraiment. Dégâts matériels. Joyce Tetumba, le Benzema de la presse, on a kaka pour nous célébrer nous ça ce que monsieur Koti au liker, au commenter, au partager, à mon de ça que nous savons que les besoins na bino to kutana monsieur. Merci.